c'est que nous venons de yo yaki apokota sirfo oyaki apokota sirfo mission yango wana a photo zonga photo kosa photo kosa photo a photo mamomba yo kada si mbya ko bele yo zai ko ka na bele mamomba kago donc mama ko si ba ne si la raté na mon kilo si longtemps que moi sina mobile ba rozala mama ko lala na mama ko si ba ne si la raté mais comment que na niveau oyo likola likata s'il vous plaît. Ah bon? Ouais. Likolo ya likata bazo sambwisa muninga mwasi. Et puis akangi a séquestré botala esprit criminel. S'il vous plaît. Moi si on a un criminel ce qui lesbienne wana. Et puis de 1 à qui te côté. De 2 à 2 Kemba le roi maman bali à lesbienne yé mon azaki a soifé na kata na Gladys. Oh ouais. Ce que tu l'as vraiment bien à la réalité, yé mon kono match ndengazana yé fi wana maman catcheuse wana. Alors c'est défoulé le kola moi na bateau. Le katango de diamant et c'est or. Maman, ce que yo mo zana moi si mobile. Yo mo non to so no linga Gladys sa ndo boya ni nai. Donc au monde que no mamozo sa wala li boma. Ça c'est la folie des grandeurs. Faut pas bengana so wa biso za la poto so za faut pas bengana nanu. Yo faut ko tanga makala ole vungule. Donc na ebité Gladys ana ba famille terre. Ala mutakala ya mwana mwasi mabele wana atiki yango polele pona likata. Pona nzoto, pona posa nzoto, pona mobali, maman mobali ambeta hôpital. Ato salele nini? Si tu es appelé au vananda kunae okovanda. Ce qui tu n'es pas appelé au vananda kute au vanda pété. Inutile ça la muninga biloko wana. Ça c'est salir d'abord la femme congolaise, c'est salir la femme africaine. Et donc baby c'est que nous ne sommes pas des occidentaux, nous sommes des bantous. Le monde où les bantous ont un respect. Toi là tu as besoin mini mais nous sommes des bantous. Qu'on ridiculise yanga moni to komi na nini nango. To komi na nini? To dans la carte américain ko vendre la moi là na carte ya mutu ozo bete pour to filer ma belle. C'est la fille lesbienne wana. Moi ba ma deswana ba tout alisaka ba li deswana ezanga likemba. Dans moi ni que non place ba kotsa ka ba likemba ba kotsa ke biloko mona neti ba diamant ezala ketangela kai wa son ba la verser ba diamant yo seke pa na ye. Suka moni biloko ngo ye Gladys ya kozwa. Bo séquestrer moi na ba tout pendant 2 jours na mobali na za zo ba za bololé. Aza bololé, c'est un connard. Moi na batu, hein? Dans un pays d'état de droit, ba kangami, na ba fille ba neko filmer na garçon na lesbienne wana, soit disant moi si mobali. Donc moi si mobali la bana basi, yo be ba la ma be za biso ba beso be mo sinzo la bana ba to tsa ba misap. O fi bisa ba l'idée suna. Bizala bo. Bon ba sala ni, lesbienne na gorote. Asa ngote asa ni kama ma desu na ma desu tout ana wana lo mo malongi sala ma wana te. Na lo banana s'adresser non na mobile parce que auteur ya makambo nyonso c'est l'homme. Yo tonton yo. Oza mobile eloko no kaso etelemaka. Wa mobile. Ndengo lala ka fi wana lesbienne wana ka ndengo lala ki Gladys. Wana makata spécialité papa. Pour ni kotia fi mwana batu na péril te. Ozo tia fi mwana batu na péril. Et puis ceux qui sont au courant de la séquestration, mais tu es maudit monsieur. Oza qui te côté.
Boa bakangami. Yo mobile parce que tu as la base de tout. Parce que moi na mobile nyonso un tonton un bon monsieur qui se respecte contrôlera toujours ba téléphone naé, ba WhatsApp naé, ba Facebook tout a ba code naé lui-même il sait parce que mobile attend pour ne pas déranger son foyer. Na pesio tort. Si vraiment, si et seulement si, oyeba qui séquestration, y a Gladys, ouah ma B. 2-2. Yé la lesbienne, maman Kuba Kemba, maman Poto. Finga mninga no moi si pas moi si. Ada moi si mais façon zone ninka. On y va qu'on a besoin d'un bête ou mal sur dans la salle parce que ça la boy. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ozo bête mon numéro, ozo imatelose. Oh mais non, maman. Hein? Mais non. Ça n'existe pas marambo sala kiwana. Bon, on y a besoin de saluer yango. Ce que les gens sont disant lesbiennes, bana bato chaka chaka misapi, on fi bisa ba on ba desu na yo, na yo ba on ba fi dans sala on a déjà viol ma casse. Donc un criminel toi, cette femme là, toi. Hein? Aux autres tu es kemba bozo bête moi na bato zo nika ba ma kofi, mais non ça sac na box. Mais non et puis on finit puis moi ma belle ozo bête na ma soko ko bête ni noana. Ah mais non, je la condamne na acte à salut, ils sont condamnables. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kaka. Zambe, Tolobate, Filokobo, Tolobate. Zambo Yo! Ozolulema, y'a eu pas de pour comme bon. Na pomade awatoza. na pomade awa toza ngai mwasi alapi okuma On est au sommet pomade naturelle awatoza en ligne www.awatozaarkem.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, c'est que Somba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza Salami na bana mboka ba congolais na ba nzete ya mboka Congo bokeba na bulati mpona kovilisa bamole mipenge nsima mpe tolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois ofi résultat ali na pomade Awatoza mwasi yangai mpe akomi na kiboko na pomade Awatoza Maxi Bio Café yango à connaît pas demande hémorroïde et vous dites oh diabète Soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kutanga mona omelango tani na ko monde ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango Bon ba te posa ka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo mo misabiso na couple yango yo. Tous les malades écoutent qui n'ont Maxi Bio Café. Nga vie de loin na melakango et bongo yo. Ayuna. pour yango de traiter pe éjaculation précoce, mari de nuit, femme de nuit, envoûtement familial. Biloko nyonso so meli café kitoko. En tout cas numéro ngana c'est boluka yemo grand prêtre Eric. Bio Café et au selection de lengue tomela ka na bino yango force mbetu danger Maxi Bio Café original bande ko tomela yango bona santé na biso ezali Si
merci d'avoir choisi votre Mathieu Bonché. Merci à tout le monde. Merci na Elengia Congo, merci na RTVSM, merci na Bandeko Nyonso Barota Labiso. Moi c'est votre humble serviteur Mathieu Bonché. Merci aussi à Tracy Mbelenga Pro, merci à Glody Diasuka, merci aussi à tout le monde, merci à Peter en assistance, merci à Nicolas Mokonzi. Aujourd'hui, Mathieu Bonché face à Karine Mataku. Toujours ça l'analyse par rapport à Neronabiso Gladys, congolaise. Donc parce que Gladys c'est ça congolaise. Oezole kanamboka na biso biso kaka ba congolais, il faut to loba na ba congolaise parce que c'est la honte comment na jeune fille qui toko likolo ya mobali vidéo etamboli monde entier autant mususu famille na ye ezui eloko côté et puis ye moko aza même pas véhiculé azwa eloko côté donc tokotika ngo bongo te ndeka na lobake Mathieu Bonché je suis charge ya jeunesse congolaise là je suis avec ma concert donc to solo là toyeba ndenge nini makambizo kene mais avant de commencer je salue bien et la patronne à Kotala Biso merci beaucoup merci aussi à Odilo Mampouya garçon très capable exemple à suivre merci à tout le monde au Kotala Biso de partout merci à couple Bonze l'Abidjanaise Niki Bonze il y a papa Igo na London je vous salue Karine Mataku bon week-end à vous. Oui, bon week-end Mathieu Bonché na CP Mindo ya minga émission na yo ba master nanga tout batunanga tout ba internet tout bolandanga na internet malgré que congé na bino hein mais le kambo esalinga passe yango Mathieu j'espère que déjà li solongo bakamba ondengeza. Merci beaucoup Nayo. Santé. Voilà, merci beaucoup. Je continue avec toi, mais avant tout banda santé à boulot ndeni parce que na biopé mutaba internet, mutama mebele. Ouais, boulot ça va, mais bah oh bah capta PSTV partout dans le monde entier. Naza na PSTV eza chaîne bouclée, eza chaîne câblée na internet, eza chaîne satellitaire. Donc naza na média la kimi bangote mais na bimika mo internet muke parce que internet musa na biso ya micro totika jamais. Voilà, merci beaucoup. Mettons Solana nous et vidéo à Gladys, yoza congolaise et yoza pe moi si au balingarayo. Tango moni yango impressionnel bosso ezakini. Eh Mathieu. Oui makambwana et ça la neti ba pese na mutu ya sakanati. Makambwana et ça la nga pese na mutu donc na oye ba iloko anati. Qu'est-ce qui se passe? Na depuis à l'isolant en dépit ya makambwana na condamné na Gladys na mandenga mabete parce que na ba mongo balobaka etekeli fala mbimbi pardon na mongo baloba nini etekeli fala mbimbi hein donc bon permettre nga vraiment bon limbisa nga parce que boyebi nga na loba vérité. Donc mambaro si banesi la raté na mon kilo si longtemps que moi sina mobile barozala mambaro lala na mambaro si banesi la raté mais comment que na niveau oyo likola likata s'il vous plaît ah bon ah ouais likola ya likata bazo sambwisa muninga mwasi et puis akangi a séquestré botala esprit criminel s'il vous plaît moi si on a un criminel ceux qui lesbiennes wana. Et puis de 1 à qui te côté, de 2 à 1 te kemba le roi mobile à lesbienne, yé mon âge a soifé dans la katana Gladys. Oh ouais. Ce qu'on l'andeli vraiment bien à la réalité, yé mon kono Mathieu Ndengazana yé fi wana maman catcheuse wana. Alors c'est défoulé le kola mwana bateau. Les katango y a diamant et c'est or. Maman, eh. Ce qu'on yé mon moi si mobile. Yo mon intention no linga Gladys ando boya ni nai. Donc au moment que no mamozo ça wala liboma. Ça c'est la folie des grandeurs. Faut pas bengana so wa biso za la poto so za faut pas bengana nanu. Yo faut ko talon makala ole vungule. Donc na ebité Gladys ana ba famille terre. Elo nini o epesi yo kanda parce que ozande kwa Gladys te et monika vidéo na télévision na internet. Elo repos tomboka lelo. Mathieu, na moi si. Na moi si ngai Karine Mataku boy na moi si oh tout ça la pe ba makamususu biso pe ba ça la biso ba makamususu pour être appelé une femme mariée donc il faut avoir un grand cœur ato yoki mobile na bana fiyo jamais na ko ke kolukai
donc aza zoba suka ya bolole kizeli na peut-être le roi aza lesbienne zaki assoiffé ozo ça panda makolo kofungola makolo ça ndio ça lambalanga ah boniko face au la kaka Gladys neza wa photo salaka ba trier comment nango te ba trier comment nango ba partout ça ngi donc na ebité le confiance à liboma Gladys parce que nani Gladys a ande konanga te maza mwana mwasi c'est une femme lobby ne ko bala ministre ko bala mutu boye parce qu'on ne sait jamais dans l'avenir ala mutakala ya mwana mwasi mabele wana atiki yango polele pona likata pona nzoto pona posa nzoto pona mobali mama mobali ambeta hôpital ato saleli nini si tu es appelé au vananda kuné okovanda ce qui tu n'es pas appelé au vananda kuté au vanda pété inutile ça la muninga biloko wana. Ça, c'est salir d'abord la femme congolaise, c'est salir la femme africaine. Et donc, baby, c'est que nous ne sommes pas des occidentaux, nous sommes des bantous. Le monde où les bantous ont un respect. Nous sommes des bantous. Qu'on ridiculise, il y a un moyen de minani nango. Toko minani, tu as la carte américaine, qu'on vende la moine à la carte à moutou, aux autres pour filer ma belle. C'est la fille lesbienne. Voilà, merci beaucoup. Avant de continuer, je salue tout le monde. Merci à Chancel Landou, merci à Couple à Matou Idol avec Deborah Bofando. Merci. Merci à Jordi Samba. Merci aussi à tout le monde. Biso confiance. Merci à Tania Ngombo, la servante et la ravissante plutôt. Merci aussi à Fortina Ngombo, Cliton Bouchanga, Masananga, tout Baotalanga, aux États-Unis, à Paris, Olga Mongitame, Yosikoyo. Tango Gladys babenga qui est selon l'explication Toyoki et Gladys azoloba ke jeune fille wana basola ki mobile na yeba ki makambo wana zaki na chambre pona yo okoloba na ndeko mobali oyo yeba ke Gladys azoya na ndako ya zali et puis ye pas zaki na chambre mususu Gladys na chambre mususu atiki na ye apekisi mwasi na ye ata na force atiki Gladys bakanga ye pendant des jours okoloba Mathieu, au moment que mon bal wana yé bazaka comment on appelle, asa complice, parce que non moi si na mon bal, non mon bal ina nous mon bal ya mon bal, so ça derrière moi si lesbienne, c'est que va vivre na bien normal té, so na moi si déjà ça lesbienne va vivre na bien normal té, tala yo sakana na lesbienne ba na zou a koleka mibali Bon? Oh, mais oui, je te dis vrai, Mathieu. Moi, ma déçoana, tout en essayant de déçoana, zanga likemba. Dans moi, qui non pas la côte, ça va likemba, la côte, ça qui bilo comme on a nesi, ba diamant des ala tangela kai, wa, son bas la verser, ba diamant yo c'est qui pas naï. Ce que moi ni bilo Congo, y Gladys c'est kozwa. Bon, c'est extrêmement là tout pendant 2 jours. Na mobile na zazo, baza bololé, aza bololé. C'est un connard. Moi, on a battu. Hein? Dans un pays d'état de droit. Baba kangami. Na ba fille ba neko filmer na garçon na lesbienne wana soit disant moi si mobali. Donc moi si mobali la bana basi. Yo pe ba la. Ma be za biso ba beso pe mo sinzo la bana ba to tsa ba mi sap. O fi bisa ba l'idée suna. Ezala bo. O bon ba sala ni lesbienne na gorote. Asa ngote asa ni kama madesi na madesi tout en wana lo mo malongi salama wana te. Ce qu'on a plaisir ya je pas Joanna le gars là, c'est un connard d'abord. S'il est bon, na connard loba parce que c'est un connard si Azaki affligé dans le camp de séquestration à Fiwana, c'est un connard. Et puis bande de sorciers. Ce sont des bandes de sorciers de bazana. Oh kindoki yango boloka ba pumba na butu balokaka non wale za bango balokaka te na butu te bango basali na moi ceux qui mobali ana il était au courant ya makambo zo leka na salon ba sa Gladys en tout cas mobali ana na lesbienne na moi si na vie na bango za pas pour longtemps ngaso na za Gladys bo salinga bongo je vais faire appel à tous les sorciers de ma famille na yé na gouvernement na fundi kuna na fundi fait ba boma kaka. Il fallait qu'il va bomber. Pourquoi Batika qui en vie? Erreur. Parce que sur Gladys, vous allez subir ça, vous allez payer de toute votre vie. Sur Gladys. Voilà, merci beaucoup et je continue avec Karine Matakou.
nayebi ke toza ba congolais oyo ye eza vraiment pasi na mitema komona ndeko na biso mwasi mutakale sambwe et puis na kini aotambola ne normal donc azana ebongo Karine Mataku na ebité na place à bongo so ezaki neti yo mutakale sambwe bongo okoya po batama na batama te mutakala yanga mokoti mutakala na Gladys yemo eke wapi est-ce que yefi yanga atikela ba mutakala na azuma bongo na koti bimisa maya mbali nanga ekotaki kuna bimisa maya mbali nanga abimisa ngote na oka tuni ozaki zemi si azwa mabongo na koti na kata bimisa zemi na yazwa ngo mobali ambeta hôpital mobali ambeta hôpital maman mobali nous biso nous sommes des bantou bambali na biso misu pai mbali batonda na bango kati oya ko bomande kono pamba ya mwasi pona mambali kata mais on dirait pe bino bolingi mibali ya batu trop banana koto mususu pe ete ya pe bino bolingi na bino mobali moko te jeune moko boye bino liga tonto batu autaka poto asa nga non tozo sungana osungana mobali ya batu tozo sungana eza te ke tovanda na bo to vanda la vie na moma non on se fait plaisir OK non parce que malheur à toi so yeba ko garder secret Neti Gladys a wanga azo na moni azo wanga parce qu'elle se protège. Tant sous Gladys on pas na mobile n'est pas sûr. On est des cas d'aventure ka bongo. Ozo mona, c'est la vie. C'est tant sous yokuna comme no mai. Ça a rappelé. Oh oui, tant sous ya comme mai. Amoni Gladys ça na bien. Bon Hassan. Ameki a commencé à lango récemment. L'histoire des obinga na kufa na hôpital kuna bino bo sala bon lingi ala ndo na mbeto hôpital a sala yo pour le mobile linga bomana na hôpital na zobela linga ko sala mais habite yo paiement ozipe musungi na kati ndako sali na epe c'est ça mais ça makamya ko zo muninga to sekesto banoko tout mama ya ko sala box awa bundana edingwe ya ko bunda awa ba Shawn Michael bazakuna ya ko kota na lutte zawa na stade obunda bitumba to peso médaille luka baninga na ba boxer na ba catcheur zo bunda na bango tika mwana bato depuis au beti en tout cas oza mutema mabe yo lesbienne oza mutema mabe mais je ne sais pas ezala raté makambo sali wana na vie na oti okokufa te so eza ngai na ko traquer vie na mo bimba tika okima tala na ko traquer yo. Mais on dirait que bino basi bo tonda souté Karine Mataku ozana eloko moko yo lingika ozwa ya bato ndie boko mapel roi mibali te bongo te déception peso eleki donc au moni ndenge ozala nzelo ta momoni fit wa kitoko so o ba ebisio tant sous François Foutila ko ebiso Mathieu fio nozo linga kati aza camarade moi sino wana te. Oh bon ba tata ba famille na mibali bolo ba bon comme yebe Gladys attendre ko ya fille lesbienne te atobola ki na asieti na muselulu esalemi na wana pete pona yo torto peska pa ya mama na biso apo ye tantine wana lesbienne wana azana tort parce que beti muninga ba séquestré. Azana raison ya kotomboka parce que mon bal na condamné Gladys parce que ouya nanda ko muninga zana malade. Pose na masoko eleki sala ka boye mbala muninga. Kwani? Oko se ressaisir te. Pose na masoko eleki pose likamba pose. Na comprendre ngo te expliquer biso no bien. Yo ebi pose te l'idée et c'est la titi so mo ka mbala kitoko mbala mo bien mbala bato yo kuno ko meka titi pona nini et ça la bino pe ba fi bongo bobino mbala to botelema et ça la ndeni bino pe botelema ouais moi c'est pas na ba façon na ya zo ba plaisir na ezali. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs et bientôt aussi ça na biso parce que les analyses oyo tozui ndeko na biso Karine Mataku. Donc merci na bandeko nyonso ba pesa confiance na Elenge ya Congo. Ici on travaille avec Tracy Mbelenga Pro et Glody Diasuka, complicité avec Mathieu Bonche, Nicolas Mokonzi, tout le monde avec tous les journalistes de Elenge ya Congo. Toko Salara Musala. Merci na ba reproche
Oh, bozo sala biso, ils ont sala bien, mais bon finga bisoté, mesdames et messieurs, parce que toi, bah journaliste, c'est bino et reproche ça la bien parce que l'Engia Congo, tout ça la musala bien, donc tokotika la bino jamais, mais poto si sana yo maloba suka na ndekona biso Gladys et puis ndekona biso oya potona mobali na ye bazotala. Wana un d'abord comme une équatorienne qui se respecte. Donc moi sonyo sona baltane kandumba. Biso babenga biso bandumba. Sala bino bien babengo pendumba. Non, biso eza n'équateur. Moi sonyo so même non on a biso ando benga biso eh bandumba na ngai. Donc eza ça. Eza lo mabete. Nde batu mususu wa mona ngo mabe non. Moi sonyo so balta ndumba parce que à kotrier titi a ozo mobile oya ye avancer nanda a comme stable. Mais non na lobana na s'adresser non na mobile parce que auteur ya makambo nyonso c'est l'homme. Yo tonton yo oza mobile eloko no kaso etelemaka wa mobile ndengo lala ka fi wana lesbienne wana ka ndengo lala ki Gladys wana makata spécialité papa kwa ni kotia via mwana batu na péril te ozo tia via mwana batu na péril et puis ceux que za ki au courant ya séquestration wana mais tu es maudit monsieur oza kitoko te boaba kangami yo mobile parce que tu as la base de tout parce que moi na mobile nyonso un tonton un bon monsieur qui se respecte a contrôlera toujours ba téléphone naé ba WhatsApp naé ba Facebook tout a ba code naé lui-même il sait parce que mobile atonda te pour ne pas déranger son foyer na pesio tort si vraiment si et seulement si oyeba qui séquestration ya Gladys wa mabe de Yé la lesbienne, maman Kuba Kemba, maman Poto. Finga muninga no mwasi ye pas à mwasi. Aza mwasi mais façon zone ninka. Poni boy ko na bitation na mbetu ba soke dendara so sala parce que ça la boy. Non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ozo beta muningo, ozo matelo. Oh mais non, maman. Hein? Mais non. Ça n'existe pas makambo sala kiwana. Bon yo beso ba sali yango. Ce que les gens sont soi-disant lesbiennes, bana bato tchaka misapi, bana fibisa bango ba madesu na yo bango ba fi donc ça la ils ont déjà viol ma casse. Donc aux criminel toi cette femme là toi. Hein? Aux autres tu kemba bozo beta mona bato zo nika ba ma kofi mais non ça sac na box. Mais non et puis to finir puis moi ma belle ozo beta na ma soko ko beta nino ana. Ah mais non, je la condamne na acte à saluana, ils sont condamnables. Nakena Gladys, tu as eu tort de faire cela. Et puis na Katianda kwa mutu, tu as eu tort de le faire. Banga bibala bato. Banga en tout cas on a conseillé na opesa. Na maman noté, na ya noté, na ta famille na noté. Tandingo sambwe. Et peso maele. Boso ba boma kiyo. Ba chubitu baba mais en Afrique du Sud we maman okufi hein. Mathieu, eh bien, en Afrique du Sud, Bongo, bah, Kati en Inde, en Afrique du Sud, en Inde, bah, Kati va boire que, elle n'a rien à foutre de toi. Bah, c'est comme on ma malade, ou babimisio. Mais conseil quand on paie ça, et loco et sambouissi moi si, c'est la femme qui souffre. On a ça l'a passé. Maman lesbienne, depuis comme on note ce comme on a noé batté, qui m'engaille. Tala tika vio Hollandela on couf avant ozuzu a otien na mobali ka yo mo mwasi ka yo mo mobali non on couf avant mobali il faut tiker la ba ba vinae à reconnaître yo kaka non c'est ma femme c'est tout. Voilà, merci beaucoup. Ça est fini pour on appelle ça Mbotété. Voilà, je salue l'honorable Nanou Memba. Je salue tout le monde dans Massanaratou à Paris. Je salue François Fouti là depuis Pays-Bas, Zara Nazara. Donc on a pied bino Mbotété en tout cas, je suis vraiment désolé. En tout cas, on a pied cabino ce gros bisous bonne année hein. Nayomo Mathieu Bonché, merci. Merci beaucoup Karine Matam. Ouais, merci Mathieu. Excuse na bateau tam suba mono lobi matin. Bon, là c'est une excuse, non, mon excuse motezana mais bon limbisanga, ça na lobi mabe, bon naza vulgaire s'il vous plaît. Nga na tanga elo na kombo nango, je ne suis pas vulgaire, je suis bien éduqué. N'est-ce pas nini? Maman Kata, maman Soko, maman Bele, Misu Moutou et Zakombo. Toi la télévision s'il te plaît. Merci mesdames et messieurs. C'était Mathieu Bonché face à Karine Matakou. Et toujours analyse par rapport à Gladys. Et conseil na opesa kaka na bandeko basi.
et omoni convier trop mibali ya batu na vie et dans ma vie donc linga Mathieu Bonche na yo linga Nicolas Mokonzi na yo na pasi ne sengo boko vivre donc tango zo envier ba tonton ya ba jeep ba téléphone à cher mama ya nini tala lelo yo Gladys Asambwe biso pe ba mama oyo ba bala biso na ebike esalaka pasi mais kanda et les karaté pour comme so roboma mutu okoti boloko yo papa pe vie baby marambe komi belé yo pe papa tango zo solana likangu yeba nenga ko bomba ya ko gérer Facebook WhatsApp mère a monate atimbelate po tala lelo nenge marambe komi. Nous sommes là toujours pour des conseils. Merci à notre site, merci aussi à Tracy Mbelenga Pro, merci à Glody Diasuka, merci à François Foutila. Non, c'est la Philippe Lenanga, non, c'est la Yoji Ama Motoana Blouson wana. Merci beaucoup. Odilo Mampouya, Tozo Zelara Bilamba. Merci à Couple Bonze. Merci à toutes les belles nanas à Paris, à Londres, aux États-Unis, Escarborough Tala, Mathieu Bonche. Désormais, je suis là toujours. Elenia Congo, si tu es responsable. Merci à Chancel Landou, Gaël Oazekwa. Ça, c'est pour toi. Et pourquoi pas tout le monde au Batala Kibiso. À la prochaine bye avec Mathieu Bonche. Pourquoi pas Elenia Congo, site Yaba responsable. Bye. Glody Diasuka, la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kaka.